Miriam Mokonzi, wesh. Bon, oyo eza rando te, eza nde nazosolola na yo. Miriam Mokonzi, wete, na bengo kutu bien, oyeba ke, ebandeli soki ebandi bien, elakisi, makambo pe ekokende bien. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Au départ, quand je t'ai rencontré, j'ai trouvé que t'étais une vraie pétasse. Et pourquoi t'as changé d'avis? Oh, je trouve toujours que t'es une pétasse. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime chez toi. Miriam Mokonzi, wesh. Non, le misanga wete. Ou bien abengo Miriam wete. Oui, oyeba ke awa rando ezate, makambo mususu ya mabe ezate. Nazape awa te pona chayo mal à l'aise. Au contraire, nazo chayo à l'aise. Miriam wete. Ah, na prononçango bien. Gloire à Dieu. Miriam nasali inventaire pona yo. Namoni occasion yangoyo. Oluka moyen. Ozwa solution. Na makambo yo moko etungisaka yo. Oya vi na oteme oya internet. Zala calme kosilika te koloba te makambo yangoyo. Nalobi bien naza awa te pona chayo mal à l'aise. Ndengo zawana osalaka inventaire ya bilan ya famille na yo, ya couple na yo, ya vie ya famille na bana na yo. Alors na monde y internet vanda kanisa pe. Kanisa oya na internet pourquoi? Na mukola lelo ezo kene nengo ya ozo bénéficier ezo memo bien to ndenge nini. Donc na ndenge wana inventaire nayebi ke osalaka ngo me likolo nayebi pe ke oyaka na internet olobaka so bima na yo na mondo yo me yo nanga toyebi obima te. Oza na internet tous les jours. Même inga soki nazoloba no po nayebi okotala ngai. Ata na tie kombono na tie titre no okotala. Yango na préféré na loba na yo. Tala bien. Na koloba te tango ozalaki na Karine. Na koloba tango kabwani na Karine. Tala bato yo bazalaki ko admire yo liboso. Siko parmi bato babandaki ko admire yo. Bato bazako ndima yo. Bato bazaki sima na yo. Combien yo na bango bokoma musika? Combien yo na bango bokoma kale? Entre-temps, bato wana baza na internet. Yo pe oza na internet. Kanisa malamu. Seko yo na internet kote ozali kote oyo kaka ozala na bato wana nyonso. O balingaka la baroni te to oyo bayaka babalukeli la baroni. Alors nazolobela kaka bawana.
nandimi te ke okoko pratiquer même comportement okoko zala na même relation ndenge ozalaki nango na demeure Nyangi. Par exemple, bosolola makambo bwanda kosolola na demeure Nyangi to bo répéter makambo bosolola kala bosolola ngo so lelo na demeure Nyangi. Nandimi te vraiment boko kosala ngo. Nalobi te impossible, mais nalobi nandimi te pe bosalaka ngo te. Donc Myriam Mokonzi na batu oyo o créaki o bosanganaki tangu o kabwani na la baronne, kaka na batu wana o kabwani na bango na ndenge calme to na ndenge ya moko na moko ndenge ayaki abendani pe ndenge ayaki, ou bien yo bendani pour n'importe quelle raison, bango pe babendani pour na ba raison na bango. Siko tala bien na bato tikali na bango sikoyo ozo bénéficier na nini eloko nini na malamu ekoko sala yo. Donc biloko nazoloba no yango wana ata okabwana Karine Mokonzi, mais en tout cas lobi etouchaki ngai ndenge basambisi yo batuni yo ba question na Gloria. Donc na comprendre que tina privé bakoma kosenga yo ba explication, bakoma kotuna yo ba explication. Na comprendre que batu oyo zalaka na bango oyo koma na bango tango bokabwana na Karine mingi batetaka yo oza honnêteté me balobaka te, balobaka kaka soki likambo moko eye po na bango. Po tomoni exemple yo oye olobi na ese toyoki makambo ozoloba ngo au sérieux, toyoki Gloria azwi yo atuni même makambo olobi pe au sérieux, Gloria atuni eza bongo to eza bongo te, yo po olobi eza bongo. Donc obimi lukuta en live, obimi aussi la valeur en live, obimi muto bakoma kotuna ba explication en live. Donc kotuna explication eza nango mabete ozala mukolo to ozala muke, mwana muke akokotuna ope explication, mukolo pe akokotuna, meza na makambo mosusu na grade ya moto mosusu oyo bazozwela yo batunaka explication te. Ndenge la baronne aza wana baya kotunaka ye explication na likambo eleki na internet, na moto kaka azaka na internet, vraiment loba bazosolola likambo yango po yo bosololi te. Oyo Gloria asali eza lisolo te, ezali interrogation po azwa abima na raison asokula image po yo kosele makambo. Aluki moyen atretango na ndenge moko mokili emona oyo yo zali. Alors Myriam ata babengi yo yaya bastar, yo moko zoeba kombo wanako obebisi yango.
ata balobi ya Myriam asomba pavillon. En tout cas, bakondima susu te, bayebi oza na baniongo, ozwa na crédit, kala te bakobotolo ndako. Donc, makambo ebele echange. Siko na bato balandaka internet. Po na bato mosusu oyo, baya sima na yo, babendana, to yo bendana, bagarda position, po na kobanga, to seka bango. Yo po garda position. Mais acte o eleki, kobanda na Tigre Noir, essai de Panama, na Gloria. Myriam Ouete, vraiment, ce qui mouton parmi bango, balamuki lobi bazoloba, Myriam Ouete, yaya bastar. Loba bazoloba onga comme surnom. Mais ce qui bazo kanisa bazo joyeux, yaya bastar eza différent. Na kanisa comprendre nga bien. Netinga soki na lobi mutu kombone likelele. Eza surnom. Donc aza likelele te. Moyena tia pilipil na liaye eza te. Donc surnom kaka. Mais soki na lobi nazomone penza likelele. Aza penza likelele solo, donc na liaye. Na tia pilipil na liye. C'est quoi yo? Surnom, donc yaya bastar. Bazo na bango yaya bastar te. Ozape yaya bastar te. Ozano pe muta vérité te. Ozano pe muta tchaka kimia te. Ozano pe muta lingaka baleki te. Nga te munazo mono bongo. Nga na mona yo kala. Me bango. Ozana bango na ba obakenda bazano pona bongo. Bamona ko bongo. Bazana yo kaka pona bazwa eloko e daga bango bakokaka koyina Karine Mokonzi na la Chine. Tala sikoyo ovandaki na yo oza soki wapi. Bien sûr ozolanda makambo eza na internet. Otalaki pe mission wana. Babengi yo. Numéro zo comprendre te. Moyambi. Tango yambaki oyebaki ke oui. Oya bengi. Fwazala kaka mutu internet. Po ozako landa makambo ndenge zo kende. Po landa kana yo chaque 2 heures du temps. Siko tango babengi yo oyoki feli. Motema no esepeli. Pozo landa. Ba makambo zo leka mikolo wana. Tango yoki susu. D'avance, les solo koute ya bongote. Les solo Gloria alobiango deja ndenge zaraki. Ozomona. Donc zaraki kaka pressé au kota. Na makambo contre Karine. Sans kotala. Bato zana bango. Lelo baza na position nini. Bato yo bosangana contre la baronne baza na position nini. Rien du tout. Et tant que bato yango baleka na bango 50 te. Mozo koka ko contrôler bango to yeba position. En tout cas, eza ko kamwa pona yo. Yango ngana lobi na yo, salande bilan. Bilan eko ede yo. Ozwa position ya bien. Bongo loba o, na la Chine, papa robot, atana ya mutu na bino,
na yina la baronne na yina na bino bozotika nga kaka na mela mai boy na dinda na libulu nga na ye na bwakeli yo singa na kanyango na nzete na kenanga yo moko zwa singango benda obima na libulu na yebite soki mutako ya kata singango menga na kanyango bien na lingaki na bwakelo na telema wana na benda yo mais bon yo za capable kanga mabange bele na se simolo ba papa robo benda tango na robenda boy kilo eleki ngam na koyi kuna na kati yango na kangeli yo singa na nzete en plus ya munene ya imbondero donc baoba na kangeli yo na baoba na sous les baoba donc na se ya nzete na misisa te na loketo nango ale benda obima oluka kote okende. C'est au départ, quand je t'ai rencontré, j'ai trouvé que t'étais une vraie pétasse. Et pourquoi t'as changé d'avis? Oh, je trouve toujours que t'es une pétasse. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime chez toi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.